Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Pekpelikpe barobi nini BioNews et télévision. BioNews et télévision, c'est-à-dire awa format réalité, awa ejeli kambo ya BioNews et télévision balobi chaîne moko boye ezo sala na bondenge na ngope moko boye. Bango baba ba mise à part moko boye. Ezali na le balobi Daniel Lebika garçon moko ye moko pe bio. Bonjour à tous nos abonnés de BioNews Télévision et bienvenue dans notre émission Marina Makusa Bio. Ndetozana bino vraiment mon message ya kotala ka ba vidéo na biso tout le temps totie la rabino en ligne. Là je vous dis merci bino tout obozo komela biso, merci pour vos remarques. Avec les temps et tous les jours tozo sala toujours ba effort ya ko s'améliorer ya ko sepelisa bino ndenge vraiment bozo linga. Et là je dis vraiment un grand merci à notre sponsor officiel de cette chaîne BioNews Télévision, l'agence FBT Misala Nde. Et là je vois papa Paul Fikipo, donc Yende agence FBT Misala Nde. Je dis un grand merci à Daniel Lebika Messi Bio, un grand merci Nabinotu Obozo continuer Kota Labiso. Merci pour votre fidélité et comme d'habitude je ne suis pas seule, je suis avec mon invité Lilo Ndeto message Nabinoto Yambara toujours Batu Yassika. Et là j'ai dit des gens bonjour à mon invité. Je sais que Ozaku tu as représenté Renate, il faut coup. Merci beaucoup de accepter Koya Honoré Bisso. Merci pour l'invitation. Merci. Et là, Toyambio Lelo na émission na Bisso Marina Makusa Bio. Nabi keza première fois au Leka Awa. Ouais, première fois nous c'est la caca. Toute l'aventure ouais. Vraiment, aventure en Isaboé. Oye ka koliati, mais oye pe kolamba. Donc ngana yo lelo tozo lamba ensemble. Na bande kona biso o tozana bango. Na préféra ki vraiment lelo to lamba pondo limbondo. Na nyamazamba na lituma. Et on a pensé ki nango na mona ki directement na bi na ko lamba ngona nani. Donc fona luka mongo comme le on a ken Équateur fona luka mongo na pensé ki vraiment na yo et RB singa ki oui je serai dispo et ça lenga déjà bien. Donc je sais que eza recette sikate pour na yo na bi qu'ensemble na cuisine ko bakiselanga pe liso un plus poto aider pe bato yo ba ebi ko lamba te loko anga na yo. Toba qui s'appelle un plus na ba maman o ba ebi déjà kolamba mais peut-être bazona no occasion ya kolamba pondo limbondo te na nyamazamba ensemble na lituma vas-y la caca pourquoi il sabangoni bon il faut que motala kibino kake toko tana cuisine na makusa Marina Makusa bala liboso bon lelo tozola mbali mbondo na nyamazamba na lituma donc il est mis côté nanga tozela bozela kaka tozawana parce que moni to sali bien te bazawana fallait ba remarquer commentaire. C'est bien déjà. D'accord. Et merci beaucoup sans plus tarder déjà. Toko qui est na biso na cuisine avec vous ensemble et bien sûr toko ko réaliser recette na biso ya lelo ya pondo limbondo na nyamazamba accompagnement nango ya lituma donc à suivre. Vraiment comme yo mon mto lamba ngo yo monde mto liango. Donc c'est comme ça. D'accord. On se retrouve dans notre cuisine ensemble avec vous bien sûr. Déjà dans notre cuisine de Marina Makusa Bio, quand on est au solo lina bino qui est lelo tozolia vraiment pondu ya limbondo na nyamazamba et puis accompagnement nango epoza lituma. Et là sans plus tarder pour commencer, je vous présente déjà pondu na biso. Pondo na biso ya limbondo otokosala lelo toza vraiment na besoin nanu ya pondo. Toza na besoin ya pondo. Pondo nanga déjà na tuti yango. Comme je viens de dire que pour réaliser vidéo ya pondo ya limbondo comme recette, toza premièrement na besoin ya pondo.
Pondu nanga déjà na tuti yango. Pourquoi tu présentes à pondu déjà tuti? C'est juste parce que avec la télé on court derrière les temps, mais je peux quand même expliquer ndena saleli pondu nanga. D'abord nazwi pondu nanga na sali yango. Je sais que ba maman ba ebinde to sala pondu na sukoli yango. Contrairement ya pondu otolambaka ya normal, pondu ya limbondo tokalingaka ngo na ma ya moto te. Dès que au sukoli yango kaka très bien na ma ya malili, oti yango directement na liboka pour na ko pile yango. Peur nazo tout a pondu nanga, nazaki juste na besoin ya ail. Natie ail na kati ya pondu nanga, natie ndembi na kati ya pondu nanga, et puis natie piment vert na kati ya pondu nanga, natie pe poivron na kati ya pondu nanga. Oyo ya limbondo nazaki na besoin ya ba ingrédients ebelete. Je répète que pendant que nazo tout a pondu nanga, nazalaki juste na besoin ya ail, nazalaki na besoin ya ndembi, nazalaki na besoin ya piment vert, et puis nazalaki na besoin ya poivron vert. On a utilisé qui na tuteli pondu nanga ya lelo. Donc comme na tuti pondu nanga na silisi natie pondu nanga na nzongo na lembisi yango pe très finement te parce que na kosalela yango na bicarbonate. Donc na tuti pondu nanga na mesure o eza bien etikala pe ba makasa te ebela pe poussière te, mais ebela na mesure ya normal. Là na kozwa maintenant bicarbonate, na vi bicarbonate nanga natie na pondu nanga. Exagérer à côté, c'est juste une bonne quantité. Ce qui peut hésiter, je veux rajouter. Mais ce qui est liquide, on n'a pas perdre parce qu'on ne sait pas récupérer déjà il continue. Mais plutôt, on peut rajouter place au yo et pendant que au bicarbonate, on a pas dit maintenant qu'on balusa pondu na balusi pondu na pour esanga na bicarbonate. Et à ma place, mon côté qui place mon 18 non. Ici, on donne lango, enfin que le bicarbonate, et comme tous les mamans, oyo alambara déjà, alambara pondo limbondo, tu peux goûter bicarbonate, c'est possible. Oyo ka bicarbonate na yo, ce qui est huile ou bien huile. Mélanger pour la bicarbonate. Voilà. Et après avoir mélangé pour nous la bicarbonate, on a juste besoin il y a malanga, il y a zamba. Donc on voit il y a malanga. On a utilisé les lots. Na saleli nyama nanga ya moto moko. Là na saleli sombo o tobengaka na lingala ngulu ya zamba. Nde nyama nanga oyo na saleli lelo na pondu nanga ya limbondo. Chocolat qui n'a pas très bien et ensuite natia qui a moqué maïa moto. Natia qui a maïa moto. Voilà. Là, on
pendant que nasangisi pondu nanga nakozwa juste aubergine. Naza na besoin ya aubergine. Kata aubergine nanga na kati ya pondu nanga ya limbondo. Aubergine nanga na kati ya pondu. Ensuite nakozwa mungwa nanga muke nakotia na pondu nanga. Et pour finir, je vais juste mettre de l'eau, pas beaucoup d'eau parce que eza nango pondu ya limbondo, donc pas beaucoup d'eau. Donc là, je me limite par là. Ce qui pondu nanga, na moni ki esenga ngana bakisa mai, là je peux rajouter. Mais pondu limbondo elingara vraiment mai ébélité. C'est par là de na kofini kanzungu nanga. Et puis nazo ki ekotia pondu nanga na moto ensemble avec vous bien sûr. Et là, je vais rejoindre maintenant moto nanga. Je vais rejoindre moto nanga. Je vais pondu nanga na moto. Na ponda limbondo, tu as vraiment besoin de mon fino côté. Mais comme ça en début, na kofini kango mukie. Dès que nzungu nanga est comme chauffer, je vais au moins faire ça comme ça. Pour ne pas qu'il y ait petit capin nzungu est appelé l'été. Tu peux faire un tour et tout. Dans nos petits kango moi boé. Comme ça, bicarbonate nanga, ils ont moyen à réagir très bien à Katia Pondu. Merci et à tout de suite. Et pendant que Pondu nanga, ils ont déjà la moto. Là, je peux maintenant préparer ma kemba nanga. On a salé là. Lituma na biso. On a bateau baebi na bango mangala té. C'est la banane pilée, plantain pilé. Et pour na bateau baebi lingala kitoko lituma bison soto ebi makemba oyo to tutaka na liboka. Donc voilà. On va préparer lituma ngai. De to sala kango na makemba ya mubesu et puis mélange na makemba oyo eza ya kotela. Là, nazo bakisa mai. C'est juste mai nanga qui enfin que lituma na biso ekota mai na katite. Et par là, nous avons makasa nanga ka on a salé lituma nanga de mon fini kango. Ça nanga oyo na saleli. Mai nanga muke et puis nazui juste makasa nanga nde na fini keli yango makemba nanga. Donc boye vraiment nde tozongi na mboka.
Voilà. C'est par là que nous avons donc nous tiens en moto et toka, makembalanga et toka et limba. Et on se retrouve tout juste après la préparation de l'itouma na biso. Merci. Voilà. Là, on va maintenant pondu nanga. Pondu limbondo. Ezala na maïti, surtout heure nan totie mafuta te. Parce que mafuta na pondu limbondo et bon wana rape mai. Donc heure ozo lambango, heure nan ezala mafuta te. Il faut vraiment que kango et kauka le plus longtemps possible et ensuite on va kotia mafuta. Là il me suffit que na meka mungwa et puis nyama nanga soki limbi. C'est par là que nous passer maintenant na étape ya kotia mafuta pour pondu nanga vraiment et kauki. Voilà. C'est bon. Viande nanga na moni elembi. Sauf que nous avons mon pied. Là, je vais rajouter un peu de sel. On va continuer au balola. Au balola pondu nanga. Voilà. Là, on va couvrir l'huile de palme nanga, mafuta mbila. On tient la pondu nanga progressivement. Et les capés par la côté. On tient progressivement. Ça sent bon. Voilà, dans la moelle. On continue à mélanger ma futa na pondu nanga ya limbondo. J'espère que vous avez remarqué que erna bakisi mafuta pondu nanga ilembi lisusu. Donc carrément il faut vraiment ko kausa pondu ya limbondo avant ya kotia mafuta mbila pour izongisa kalisu pondu na mwa mai mokie. Donc c'est très important parce que limbondo tolia kae na soupu te. Voilà. Ok. Là, limbondo na biso est commis vraiment na suka et beli. C'est par là que nous clôturer notre première partie et il nous reste que ya ko patienter makemba na biso ototiaki na moto et toka et limba et ensuite to leka na étape ya kosala lituma ensemble pour na ba oyope nanu ba sala lituma te ba découvrir comment to réalisaka lituma. Mais pour notre vidéo ya pondu limbondo, là c'est par ici vraiment que nous mettons notre point final dans notre première partie de ces vidéos. Merci. Voilà. Là, makemba nanga ebeli vraiment. Nde nazo retirer ba poso nanga ya makemba oyo eserva kinga comme mfinuku ya nzungu. Nde nazo retirer yango. Voilà, makemba nanga vraiment ebeli très bien. C'est par là nde nazo tiango na liboka.
Vraiment, pour na moto oza aposa kotuta lituma, je te conseillerais au tout yango plutôt ya moto. Parce que so tout yango ya moto, loko eza makemba mobesu, tosali yango mélange na makemba kotela. Déjà soki osali au tout yango ya moto, oza na facilité au tout yango vraiment bien. Parce que ezana nous pété. Mais ceux qui otiki yango ekomi malili, en tout cas erosengo vraiment ba paquet ebelé. Oko souffrir. Nga non conseiller tout ano ya moto comme ça. Voilà. Et là, on a tout les tout mananga. Voilà. Tozosala muka na singa. Voilà. Bana ngai nalinyaka ngana bana pa musungi zotala ngai nana kana musungi mane tumi mo no puza ni bona musungi nanga na tu be musungi ndamu mani banga te na tu be ndamu na chana boya kasi za blo no mo tola bite na chana boya comme tola mbi on ka biso mi bale pe kande tozolia tolia fona zoto bana oko bande te yo banda en tout cas nga mona banda na nituma basima na maboko na sima na nene te biso na mboka tolia na maboko donc photo lio na maboko na rite mboka maina bon appétit merci pareil oui to boso de pipi la mbuma tout est que mon pipi la vert ya to boso ne ko tia likolo biso to linga telema likolo ya solo oh là là to bongisi les ya mwana moni tozo sala ka ensemble pour to bakisa un plus donc ya vert wana so to télémission likolo et décoré bo ko tia mo OK.
Mais maman, Oui, on oui. l'a bien. Tu n'as même la malibono bien singa ya chama chakate. Tu dis un peu bien. C'est pas bon. Maman poso. C'est un goût. Un bon. Tu ne sais pas non. Et ça bien bien to dia pour na. Na sepeli na ngaza mama Congo te. Donc na liaka tout ya ba Congolais. Na biso na bakono. Ina tso baza maele te mwani. Batali de ke malanga na yangi le ke munene. Mais yangi ko moki aussi la yoza na. Olia. Yo na binote. Idée yo tuta makemba yo tawa. Wapo tu na mboka tu na bakokochi. Wapo tu na mboka. Tu sens black. Tu ni bakoko ido tu na kembe utawa. Ni tout mais ça bien. Tu me yangu. Et ça vraiment. Après mobali. Na bana. Do bana no ni posa pa mobali. Iskuma. Kama ndo ka beso na bana no na papa bana. Ndeli tout mais ça tant aux amis. Alors c'est pas national. Non ya tu dis c'est la kema. Vraiment merci beaucoup. Merci pour l'attendre au disposa qui vraiment tout ça na yo limbondo on a lituma n'apporter en plus côté pas na yo. Merci beaucoup pour la confiance au pesinga bisusu au mole bilo konanga malgré tout l'ambiance au bisoni balé mais batu misupe balinga ate. Ngai na peso merci pour ça fait 1 mois. Na lambi limbondo te. Yes solo. Tant que lobby na loti de lobby te il y a 2 ou 3 jours na loti limbondo. Yo bien ngamba mo. Donc ma bio lota ekokisama. Vraiment. Voilà. C'est parti. To clôturer vidéo na biso ya lelo awa. To su na biso vraiment tant na biso ya rolia. To savourer lituma na biso na limbondo na nyama zamba. Soki yo po sepeli nango epesi yo posa. Jour au monique aux en férié, tu ne travailles pas. Pour que komeka olambi au partager même plaisir na biso. Ba commentaire na bino tozala nango kaka besoin. Ba commentaire na bino tozala kanango vraiment besoin. Ba remarque wana botiki la biso na commentaire, bon encouragement na bino. Bien mon des osala ki biso to continuer les sous kotia ka ba vidéo. Ndeka na zo bisabino que c'est par votre amour que nous vivons. Donc je vis que de votre amour, nous vivons que de votre amour. Merci beaucoup à Daniel Lebika pour cette opportunité au Pessinga. Merci beaucoup à notre sponsor officiel, l'agence FBT Missalandé. Merci à Papa Paul Fikipo. Merci à mon équipe technique. Je vous dis un grand merci. Là, je vous dis bye et à la prochaine. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.